Maman Congo, Moyi Sanza, émission Kitoko. Sokende wapi? Charles Koto, Dieudonné Imambe. Bonjour ma Nicole Moyi Sanza. Ngai Maman Sarah. S'il vous plaît Ndeko na ngai, naza na papa azobela na Afrika, aza na âge ya 78 ans. Lobi nalandaki message na YouTube. Ndeko na ngai nazalaka na ye pembeni ya voisin na ngai moto ayebisaki ngai. Alors nazosenga pardon mpenza osunga nga s'il vous plaît. Soki papa pe azomela Blanc naza na kondima Nzambe akosunga kobika. Siko akomela ngo combien de fois et puis quantité ndenge nini. Aza na âge ya 78 ans. S'il vous plaît, soki omoni message oyo, s'il vous plaît, naza na posa explication pardon mpenza ndeko na nga. Nasepelaki mingi na mission na yo bino. Na ndenge Nzambe apesi yo mayele mpona makambo ya maki mpenza namoni ezosunga bandeko mingi bazotémoigné. Nakosekela pe tata na nga amelango abika. Papa aza na problème ya prostate. Do masuba ezokangamaka ye ezobima te po asuba fo batia sonda. Siko sonda yango soki batie ye soki dele nango ekoki po balongola omona ezobimisa bamakila ti ere moko bazongisi sonda akomo suba so na sonde ezosala biso pasi mpenza. Azomela bakisi na age pe aza nango bazobanga po basala soki opération. Donc nalingi na expliqué na bosi na koyebiso malade aza na problème ya prostate s'il vous plaît. Sokoyoki message oyo opesanga explication ndenge nini nakomelaka Blanc s'il vous plaît. Merci. Bonjour maman Nicole. Lobi dimanche bakomeli ngai balobi ke papa siko sava penza sonde longwe yango moko akomi kosuba normal azoka lusu pasi te donc Blanc penza ezosunga. Merci penza. Nzambe azwa Lokumu, Nzambe apambola bino bato ba oyo bazotia tembe batika kotia tembe. Blanc penza ezosalisa penza. Merci, ozala bien na libota.